le langage pour na vienne parce qu'il y a là qui intérêt. Très bien. Moi quand on fait rigoler les padres, alors bah il bébé bonga, oh. Bébé bonga, donc à bébé tout ça na vienne. À tes bongi. Dans un mouton qu'on s'appelle berrer, est-ce qu'il faut baluquer la vienne non? Non, et bébé bonga tout ça. Pour to kenda pas les padres te pour na ba intérêt. Parce que pour na ba intérêt avant na ien jarena ezaka didas na kenda raté. Est-ce que vous m'en déplique à ima te botika le monde na ba intérêt monte donc pour na vrai. Na vrai. Donc et puis tous on a na photos à la cas si mal les padres que événement nyonso ko sala biso ka photos à la té. Ça vie déjà biso pesi biso coup de pouce tout temps la peine biso moko. Et puis autant la biso on a respect à Yabakolo. Très bien. C'est ça le problème. Au cause d'un moyen de placer vite fait en passant paysan na Marambo qui nous lobby sur Ferregola. Bon, detinga na cause la vraiment plongé na Makamboana. Donc on lobby vite fait. Na cause a plongé na Makamboana parce que nous trouvons que les autres concernés ngati. Na cause a plongé na kati Makamboana juste na opé ça ka kokindi on a bien depuis Yolo. OK. Na bien depuis Yolo na senga kaka ke azala ka droit na Makamboana ye. La retenue que l'eau moko kindingo lobaki balaksaki ko finga. Donc ngana censé so balaksanga ko finga c'est que so na longwe pembe na moto na ndo laksanga ko finga c'est que fanatique ko finga so na salela ka arme ya mafinga na c'est que mafinga ezanga moko pour tous à moi sage. Ah ouais. Conseil na PC ka yangwana. Moto tozaki ne alaksanga nini mafinga. Est-ce que pour ni na longwe pembe ni na continuer ka ko finga. Pourtant, Bokabone sait que ma finger cessé dans son droiture. Il faut, à la frère Nabiso, il faut à la côté on a bien parce que le lot finger a lobby au finger kuna lobby au finger mutu X lobby au finger mutu Y yondo za sali. Yondo za la sali et puis en général na roye bisa surtout na ba artiste nyonso. Il faut to lukato longola bato bazana valeur té. Comme on mode, hein? Artiste na bato bondela na TikTok, na YouTube, na Facebook. Il faut vraiment tout longola ba makambuana pour musique et joindre nos places. C'est déjà prêt. Rendez-vous le 20 aux billets au RAC. C'est le seul concert au Ferregola en 2025. Ah, toi, on a billet. Il y a 10 000 francs. Ça dit pour la batoutou, il y a 10 000 francs. Là, tu peux bien à 10 000 francs. Il est bien sécurisé. Il y a un cachet sec dans le vous vérifiez. Il y a VIP à 10 $. VIP 10 $. Ça dit vous appelez à l'aise. Ah, toi, on a VIP. Il y a 30 $. Vous appelez en avançant les couloirs, nous prenons d'autres vous appelez à l'aise. Donc, pour nous habiller, vous avez Boboto, collège Boboto, centre culturel Boboto, le restaurant Jovial. Vous avez un pigeon vert dans Bandal. Et puis vous avez un Apocalypse vendé dans la boutique de Lota. Et puis vous avez un Elon dans un Forestcom. Et puis le numéro bon dans la vidéo vous pouvez pour nous habiller. Au cas contraire, vous contactez le numéro bon au besoin déjà à Gaulois, tu peux indiquer nous à place à bien pour déjà habillé. Tout est prêt, tout est OK. Rendez-vous les 20. Madame Naïo va renouveler les épisodes. Va renouveler. Retravailler ces chansons-là. Abadine Koye Mana Studio. J'aime le amour illusoire. Ça dit, atepina mungongo ya sika. Alongoli ya karoza ya concert. Atepina ya sika. Ménage il était martyrisé. Abongo si voit naïe atiki ya muninga. Na brut bongo. Non, c'est pas bien. Lui qui s'est dit un grand chanteur à Sarah Live Cano. Pourquoi il va aller retoucher ce que tu avais déjà chanté na podium? Voilà. Donc c'est regrettable. La réponse dans la première partie à l'objet Ferregola va renouveler le récépissé. Ça prouve à suffisance que Charlie Prince a atteint un niveau moro na pototé pour aébi façon administrative administration il y a poto évoluer à rater et bela ba tour pena faire à obet aller retour à no bet on na récépissé. Donc ce qui veut dire que oza ata na mwana kasi na pototé. Donc il a fallu biso to sengela na Charlie Prince lequel a ta visa il y a une semaine
ata 2 semaines akena no poto po apemisa biso na ba bavir o aza ko lobaka na ba écran depuis bo pesa devoir assez la bino 1500 missions. Je pense que j'ai coquille aza quand même peu moutou depuis bo senga assez la bino tibo commission. Et puis ce qui est déplorable na continue ba commentaire ya Charlie Prince ozo ba fait autant na respecter no ki ba warrior ba zo ko félicitations maman pour dire que na Charlie Prince na ba warrior ba ngonyos bo permettre ngana lo ba ke boza bizengi na ba warrior na Charlie Prince bo permettre nga pe na fingi binote parce que na moni terme na ko employer place on a te boza bizengi donc bozo encourager bo beta ba félicitations to leki siko na concert ya faire o ya zo ba ke non Ferré à qui a bangi sinzem. Je comprends maintenant que Bobang a Ferré. Déjà, pour commencer, Tossé Naka et Soussou na Charlie Prince. Yebisa Fali, le roi Yolinga Fali, à la Saint Fali. Yebisa pas au concert à You Arena, à la concert à ING Arena, Yep a qui ne commodifié son, abim c'est la mission intégralité nango. C'est simple. Le roi Fali a yoka makamuyo lobak. Le roi Yom to lubimisa banalise bien. Biso to zala baba donc ce que monsieur Leki concert et betani yo il faut yamba moko yo sala analyse pour essayer biso to baba to yo kamakamu et les karaté to mona makambo les na télévision ti donc yebisa Fali akende azwa concert ya ING Arena ya You Arena akende pa ba kisa son et bi malwa oyo to na nanu concert oyo yango azo ba ke faire akeba kisa son spiritual sur la musique na boy bakriti notona e koko kisa e juve koya tokota na ngongana ye ensemble c'était l'amour étrange. Donc il faut être bête. Il faut être bête comme Charlie Prince pour na obi misaba propos ya lolenge boy. Bino mobotala comment faire rigola wemba très naturel. Et puis le seul musicien ou a bêti va concert libanda abimisa en intégralité et ça a toujours fait. Alors papa, ceux qui osa mayele batela mayele la okendo epsa onkono pesa ngo fali yepa zobanze munaye abimisa yango kuna a traiter yango poye la biso yango. Donc bino baba tu oyo boza wana boza ko banga existence ya Ferré yango bovani wana bosali machine na bino tout wana bosangela Ferré mais we ba Ferré pas ba golwa na ye aotika bino te. Ferré Gola à concert populaire à l'échangeur de limité samedi le 20 septembre. Les billets sont déjà disponibles à Kinshasa. Les points de vente sont là déjà partout à Kinshasa. Sur place, au lieu de l'échangeur, vous allez trouver la billetterie. Même si vous allez à l'esplanade de Palais du Peuple, vous allez trouver les billets. Donc les places sont là. Nayoka baloba, le spirituel attire les physiques. Naboyi ba critique, ndotonanga sans polémique. Ekoko kisama, un jour ikoya, nangonga nanga, gauloise et gauloise gladiator. Billetterie des Jésus ouverte. Événement na Bissouyas. Il y a le 20 septembre. Au Gozongo partout na Kinshasa. Lobby le 13. Ils ont la campagne véhiculée à venir acheter les billets. Tobanango na échangeur. To kita na ba poignos ba commune tout au salango. Campagne to sala tour et gozala collègue à stade de martyrs. Parce que les padres ni kabolo minana biso ba golo to zui makambo to zuige. Cette fois-ci biso mo to sala kop na biso ndenge to sala. To sala ndenge to yoganaki. Gauloise à la maëlle basalo jeté. Parce que déjà Gauloise moko a sombé déjà 30 quelques billets. A même si $150 na sombé billet à 10 000 francs. A peu ça na base na yi. Soza Gaulois sombé la base na yo billet. Eza makambo la biso ba Gaulois. Toza l'unique fanatique na monde où tout ça la bilogo wana. So na $100 na sombé la baninga na ba Gaulois na billet. So na $10 na sombé la baninga na billet. Alors Gauloise et Gauloise. Tout là que c'est bon tout les gars ba on est belé. Tout ça là koloba mingi te mais tout ça là ton action. Tout ça vrai Gaulois. Sombela moninga no billet. Gaulois zanga concerté parce que fait la sali année mo ba beti concert na kinte. Ayo beta biso concert ba Gaulois to zanga ti. Moi si moko ayebisa kingai. Mokolo bakabelaka ekolia ye milio asepelaka.
kasi sengo na ye utaki ndenge mokolo mobali alobaka lola vi na ye mobima alakaka ye bajeteme mouvement eza na mai na miso oyo selo ye eza na valeur koleka diama balobanga na yoka deja tikelanga nambo etikalie na yoka baloba les spirituels attirent les physiques na boyi ba critique ndoto nanga sans polémique car la nature sait unir et réunir na boyi ba critique ndoto nanga sans polémique nalamuki na pongi nakoti na miso na ngai etondi pizoli souffrance enyongi nzoto emelisi nga pema mpo moto asekirizaka ngaki na ye atiki nga na esengo ata mawa te bolingo nalonaki nakomi obukami lelo mama soki nawe ezali mpo na mona nga engai bolingo nalandaki ye esukelinga mabe nasala boni ye soki babandelaka moki nandimi natikala na nga golwa ye bolingo nalandaki ye esukelinga mabe nasala boni ye so bolingo bino bolandaka mpo bogani baeloko me biso tolandaka te mpo togani eloko toza wana mpona bolingo ya solo bolingo eza vrai mpona fere gauloise et gauloise gladiator lobi le 13 caravane véhiculé, venez acheter les billets lobby zobana Kinshasa, tout ça la tour ya ba commune tour. Tout ya otexa ba billet. Alors si vous avez 10 000 francs vous avez billet, si vous avez 10 dollars vous avez billet, si vous avez 15 000 et 30 dollars vous avez billet. Ba place monsieur oteka billet za le coût à mon échangeur ou en exika conseil des alliés, billets disponibles déjà. OK na palais du peuple vous avez billet. Place ni balé wana déjà place référence na Kinshasa ozwa. À part où l'homme na caravane véhiculisée vient acheter les billets ndenge to sala ki masolo stade de martyrs na ndenge na to sala mouvement sikoyo awa la do ba golo bozala osepela parce que par journée à Saint Thomas to suli boula sika biso ba golo ba gladiateur ou to mouler la faire to na stratégie sika ou écoute la musique te ya sala caravane on sa billet caravane à l'américaine faut pas peur comment les padres aux alawana faut pas, beaucoup appeler padre, faut pas.